bino botondi partout bozu penza ali bakwa kolanda biso à travers le monde. Jour pour jour, la RDC ezali ko fêter mokolo lelo 60 ans et indépendance. Est-ce que makambongo ezali toujours ko kende malamu depuis toujours à indépendance? Est-ce que vous allez toujours dans l'ancien système Nini Malonga et Sili Kobakisama 60 ans après, Mokwale, vous allez naître Mokoyamba Papa Nseka, il y a Zali Penza ressortissant, il y a Bas Congo Topé, il y a Congo central. Notable à Congo central, là, tout le monde lobby, le président de la République à Sili Penza a Élevé, le premier président de la République, Kasa-Vubu, au Rend, il y a Héros nationaux. Nanga mona bango bazu Penza, nouvelle wana boni, papa nte kaboni. Merci beaucoup maman. Oui, les Camerounais c'est mutu asali naye. Injustice c'est foutu raté. Ata bo lobby vérité za lokola ma mutaloni bilanga même asangwe wumel même 2-3 mois na sama belé ekubimaka. Oui montoloko la président Kasa-Vubu vraiment yango mboke koko marcher na lukutete na mensonge te. Ponzamba zali juste. Puisque mutatel mseki kaswa libérer mboko yo ezali etatanzambe. Pasi oyo dipanda e bandi leloté. Ba Congo ba bande ko buna indépendance ndengna utukoloba depuis 1909, tant que Paul Mpanda a sali parti politique à Liboso, en 1919, à Bruxelles, l'Union congolaise a signé indépendance, Bangona John Lehman, en 1919. Alors, Néo-Monde a sali belgo-congolaise, première université congolaise, c'est Paul Mpanda. Bango ba yebi, montre ko lobezate. Mu Congo azali mutu moko azali développé avant mindele ba yawa. Amérique et salimisme ba Congo. Tango Rwanda Congo ezali Amérique ezali te. Amérique c'est le 14e siècle. Ba Congo ba reka avancer pour les États-Unis d'Amérique. Puis Rwanda du Congo ezali en 1275. Puis ozo ki ba ambassadeur. Na 604 ambassadeur ya Congo akeneki na Rome. Nsako ne vunda. Akufi le 6 janvier 1608. Na mukili mobimba na Afrique mobimba na nana balaki na 608 du kufele abakunda yena kati ya Vatican. Soko tuni Cardinal Fidel Ambonga boyebsa yo. OK, mais papa Nseka okoko oyese biso nini na bao balobaka ete ba Kasa-Vubu ba Lumumba bazaki trop pressé à kosenga indépendance parce que jusqu'à présent ndenge bamidele balobaka après indépendance égale avant l'indépendance. Mais ngana tuni Haïti a joué indépendance en 1802 avant les États-Unis d'Amérique. Haïti. Éthiopie est un pays et sa colonisation. Et Nano Libéria a joué pendant 1847, non? Bazaki presse. Bapesiango constitution mondiale américaine. Éthiopie, pardon, Libéria. Avec le président Moro. Yango apesi Combo, Mbona Morovia. Président États-Unis d'Amérique a décidé que Congo va kendeki na poto en esclavage. Bazaki de soazong sabango vers 1820 bazozong so longue Libéria Washington kati nangambo kaka Washington bakati kuna bashar Taylor na madame awuti président de la République baza d'origine Congo ne bazaki wana na 1847 est bazaki pressé pour nous indépendance na banque Haïti a joué indépendance et France a joué commis de colonisation 4 non les Égyptiens Islam 4 colonisation allemand bon si ko so ki ba lobi ke ba Congo ba joué indépendance de tozali a gestion na to komona ndenge ezali ko kende penza bana to joué indépendance mbutu makambo ko kende mala liboso te fa tika kaka ndele ba ko coloniser biso non oyebi loko moko eza prise de conscience to joué indépendance nzambe asala mutu le premier jour face à la libre ba mindele ba ko finga biso makako bazo ko membango na kipoi richesse nous c'est ce qui est pas là-bas. Alors les Camerounais biso benga bango cochon blanc te ba be biso makako. Est-ce que biso benga bango cochon blanc ba ngulu pe bazaka pembe to anu finga bango mais trop c'est trop. Alors gestion ya mboko yo mindele balaki awa ba voiture de zolongo ki centre type Brabaka ti Kasai voiture VW bisi mbongo yelaki cantonage manuel ezalaki bato bazo sala banzela bazo futa bango malab bato nous babano ko yeki sasete lelo bato nous balongo na ba province ba yawo na 1960 population ya Congo yeki na 13 millions d'habitants maman qui sasa capitale ezaki na 400 000 habitants po yawa fona za na visa
au commune le pango mutawa ba yebisi entela yaki awa okosala combien de jours ozongi mboka na biso ezaki na richesse makasi loso ezaki loso ezali kouta bumba l'équateur tokono lia loso ya Vietnam te tokono lia loso ya copal to bachinois bazosala na biloko ya copal mafuta lelo Malaisie recherche ya Malaisie mila euti na yangambi lelo yo pays le producteur ya mafuta à l'huile Malaisie Sénégal azo vivre na nini azo vivre na nguba te bongo biso na recherche aboy maya pamba Congo ya fleuve Congo soko toteki yango ekeneti na Moyen-Orient ekeneti na Égypte combien tu vas kozwa ba proposer yango aba boy kozwa yango po ba monaki soko ba bezwila yango awa et ko créer problème pour na barrage ya inga ba koko teka mai kuna ba pompango chaque jour toza na mbongo pour na mai kaka pambo di Singapour tala pays ko Singapour papa mama na ngai Singapour ba tongi banda tourisme te banda recherche koleka biso na budget papa mama na ngai aw toza na diamant toza na or toza na uranium mabelo basaka ba recherche ezali awa biloko ndenge na ndenge bakisi awa o Jérôme aye awa maniengi wa wuti na Madagascar asala exploit kunata asisi bato malade mais ba yi est-ce que ba pesi ye bato ba ningiti asala bon faut danan ba futaki avion ayaki awa o baza kuna mutema congolais ko freiner ndeko mama Jérôme bon si ko kuna bongi bata 5 bo pesa ngaba 20 personnes à traiter ba pesa yi ennemi ya congolais mokote pas surtout za ngo biso mo to longo mitema mabe d'intérêt personnel c'est ça qui tue le pays mboko batonga ngona mutu moko te musabe moko e boma facilité mama na ngai mutu moko lo bata boma sili non l'union fait la force ozomona ndenge bakongo balobi nzungu ya so ya nzungu ya so baton sangango oyatie nzungu etondi alors ce qui ba belge ba tsepe union fait la force to moni na bango moko ndenge président Mobutu alobaki le président fondateur n'est pas un magicien ce n'est pas rien mais avec l'appui de son pays il peut tout yo moko sala te tribu moko ko tonga moko te faut que l'on tout d'abord tribalisme clientélisme, népotisme. Maintenant, on a besoin déjà, bolobara toujours qui ba Congo, moi et le qui ba Congo. Bon, on a des tribalisme. Tout le monde a kimbangu, bakimbangiste de l'autre côté. Babela toujours pouvoir raison de pas ba Congo ça kapenza. Ni moment on a des kapenza tribalisme na denga solo. Tribalisme, mboko comme la ngoni. Nana za bu Congo. Depuis que les lois po bundela lobby atini bino komaka Congo na se. Est-ce que c'est normal? Pour nous, comme ça, na CT. Katanga na CT, c'est français. Pas comme on a 4. C'est que tu es K, le Mabé. Kasa est Zaka. Katanga est Zalika. Qui s'en est Zalika. Bon, tu as le Kaya Congo central et Memingam. Non, non. Bakongo, ça qui a avancé, maman. Avant Mundela Ayawa. Bakongo et Bukongo, Azaki civilisé avant l'Amérique, n'est-ce pas? Bazaki civilisé avant l'américain. Puisque l'Amérique est le 14e siècle. Congo peut batongiango de 559 jusqu'à 1888 déportation à Congo bakende ko tonga Amérique. Et bisoto na uto yebsa yo. L'événement Mbula kakoyo mama nangai. To sepeli le 6 janvier uto koleka. To sepelaki pendant 412e anniversaire, il y a le premier ambassadeur, il y a le roi du Congo, Nensaku Nevunda. Il y a na 604 bisotine ambassadeur. Awa na Congo mobimba, banane bazaki ambassadeur. Il y a Sangai. Ce qui cardinal Mbonga zawa na vandi, tango akende na Vatican, à côté na 4 églises, basiliques, à komona cimetière, il y a Nsaku Nevunda, katanda kwanza mu Congo batay kuna. Premier ambassadeur a couvert le 6 janvier 608. Tous ceux qui sont ambassadeurs déjà, tous ceux qui sont prêtres, tous ceux qui sont rois, tous ceux qui sont évêques. Alfonso a commis le trône. Les lois ont 514 ans depuis Alfonso a commis le roi du Congo. Il y a eu au moins plus de 55 rois dans le royaume du Congo. Belgique a commencé même à dire roi. Belgique a joué Belgique a joué indépendance en 1830. Le royaume du Congo est en 1275. Puis tout ça qui avant Belgique, tout ça qui avant États-Unis d'Amérique. Amérique Congo va tomber en haut. Donc Congo va avancé
sur le plan de la civilisation, le Congo a avancé avant l'Amérique, avant Belgique. Donc le Congo a kokaki, a tangisaki. Au début que en 1820, professeur a fait sa cours dans Lisbonne, dans latin et zalaki le Congo, Mbianda. Et le Congo professeur. Vous avez une grandeur de ça, non? Le Congo, tu vois que le premier évêque noir, fils Alfoso, Nzinga Vemba, les 5, 15 ans, 18, dans le 15e siècle, le Congo a eu le premier évêque noir, Kuna na Rome. À Silici, c'est évêque noir, dans le 15e siècle. À Kouvi, le 3 mars 1839, à Kouvi, premier évêque noir, au Congo. La deuxième évangélisation, le 18 novembre 1956, Monseigneur Kimbondo, deuxième évêque noir, la deuxième évangélisation. Mais ce qui avance, même le système, les lois sont qui royaume chrétien, côté qui a pas chrétien, il y a ça côté qui a. À côté qui a Congo, tout ça qui avance. Les 3491, il y a eu les baptêmes. Qui est derrière vraiment le peuple Congo? Parce que nous sommes tous les cas, ils ont tombé juste quand on a peuple Congo. Mais puisque Nzambe a sala à l'obakana debi kolo. Na makambo na ye. Ningi na Afrique. Na uto kolobano ke Nzambe na aïbsi man Israël. Israël est prise en otage par l'Empire romain. Qui colonisé. Mais il faut y aller pour libérer les enfants d'Israël qui étaient prise en otage par l'Empire romain. Si vous voyez ça, il faut libérer Bango. J'ai déjà fait la politique. Il faut libérer Batouana. Comme Papa Simo Kimbango, Aya qui peut libérer l'homme noir. Mais avant tout, moi, c'est tellement qu'il pas vite. Yewana, Mukongo. Yewana, en 1702, le 2 juillet 1702, qui pas vite. Ça, les révolutions. Batumie na mwana na ye, na mobile na ye, na moto. Puisque à l'objet, makamba loba qui makambo et la matin. Ailleurs si bango que na simanangai, ou ya, ou koraete. Après le 12 septembre 1887, Kimbanga Botami. Est-ce que vous pouvez sur moi l'ombango, l'isolo à Kimpavita, parce qu'on parle beaucoup de Kimpavita dans notre pays. Azala Kinani, c'est vrai que bien qu'il y a des gens d'arc, il y a un beau cannabiso. Mais sur moi, histoire moi. Kimpavita a joué un rôle à ma casse. Nabe mindele balinga muta sali kampole kabangote. Au monitango Bamindele ba ye awa de 1482 ba yaki makamko imposé bato nzambe ba ko na biso bango semble ka nzambe mpo Dieu tout puissant ba ba ki yesuté alors ba ngole ba ye ba lobi nzambe za kamisato et créer problème puis ba lobi nzambe sato lobi non nzambe za o nzambe za kamisato Santa Maria nguri nzambe mama nzambe ba Congo ba lobi non nzambe bote na mobilité azakara mama te. Comment ça te met à boire ensemble? Les Camerounais ba Congo ba linga qui a boyo kangote. Il y a un bateau ba capsé ba boma, ba premier missionnaire ba combien na royaume Congo. Ils sont des capsins, ils ont tué pour des ba Congo à cause de la résistance. Il y a ko lobake nzambe azamo ko sala le colon assez. Nasima qui pas vite aya ko sala susu à défendre le royaume et là qui n'a pas problème ebele. Maman wana bimi ndona nsimba. Abimi a sala pe église et ba ko big sabato, ba ko sambela. Bango mindele ba yokili kuna pona nini kimpa vita juge na mundimine moko est-ce que ça problème oyo ndeni no juge ba kamati ye na mwasi na ye na mobande batumi bango na moto na mwana wana mais pour la doba kike na simana ngai mutoko ya kimbango mais l'esprit de kimbango qui existait puisque la tango akala ba Congo ba bana ko invoquer kimbango Kimbangu za toi la moine Kimbangu avant Abotame il y avait un esprit là Kimbangu bangmuka esprit zoya et le roi de l'église Kimbangi ça siko biblique moanate c'est ça le grand problème ba côté de mensonge net makamwe lekilobi na yoki magwa bazolo bake mbongo ya croquer yela kiawa église Kimbangi ça bimse tiens c'est quoi bon retirer makamwana une église Kimbangi bon retirer tant les 4 janvier c'est Makamekwei. Église qui m'a dit ça fonctionnait. Papa Dangien n'a pas de ça nos têtes de ville. Et pas petit comme secrétaire. Église qui m'a dit c'est Zaki Wap. Et côté Zaki Mbong. Azaki secrétaire de petit. Mbong il y a Bako croqué à qui et Zalaki Mouta Kingotolo. Na Mumbabu Ngwe. Abasi Zaki Bouga le Pang. Nana pas document. Église qui m'a dit ça bim sambon. Te botika makamwana. Na ça pas preuve de document.
en bonne et due forme. Puisque qu'on levait mesure de suspension et frappé le 3 octobre 1921. L'église qui m'a dit qu'on levait mesure le 24 décembre 59. Le 4 janvier, on a nana banko sam. D'abord, on a Sigani. Sigani une église qui m'a dit qu'on zembo. Mesure de suspension. L'église qui m'a dit qu'on fonctionnait le 24 décembre 1959. Ma campagne, le 4 janvier. Alors, il y a qui, ou à peu près, il y a respect, non, pas bien, il y a bon, ma campagne, coûté à Bozoloba. Qui ngotolo na mumbabuna. Ba kozembo, d'ailleurs, c'est pas qu'il y a pas sa vie. Pour par relation, qui ngotolo la zaki nango, pardon, mumbabuna. Vous avez dit nango kuna na braza. Ba quatre, ba c'est un comité de défense. Nana, ba document bon et fort. Les Européens ont servi le président de la République. Basi ya Batouane Bazali. Moi, ça, c'est un land Bazali, le fondateur de la Bago. Moi, si il y a Kingotolo, Mumbamoun, bureau politique, Baza vivant. Chef de l'État, c'est l'équipe qui a gagné. Kasa-Vubu Batomboliye. Et ça, le coup de l'équipe, bon, bête match, bon, Tchebi, bon, coupe. Moudassi, mon capitaine. Capitaine et équipe, et ça, l'équipe président Kasa-Vubu. Bah, gagné. Mais, Kobo, ça n'a pas tout, mais il a été. Victoire, il y a l'élo, et ça, équipe. Ils m'ont gagné. Équipe, on est il y a Bako. Et ça, il y a combien de joueurs sur le Taliawa, Bazalaki, peut être 28. Alors, Bango va gagner match de Bango. Puisque capitaine d'équipe, Ezaki, président Kasa-Vubu. Lélo Abako a gagné, a gagné. Mais Batbani qu'on reconnaître victoire na été bien. Il y a qui oh non faut battre là. Biwana monaki yango bien. Mais si ko battre ba répéter ba monaki non. Mon dachaki bien ça Joseph Kasa-Vubu. Vidéo ne ko mona siko vraiment que oui bien chaki yewana. Donc lélo yo toujours le en tête. C'est capitaine. Mais tout d'abord, avant Kasa-Vubu comme président, le fondateur de la Bako. Abako est fondé dans Edmond Zezanland. Azalé qui petit-fils, il y a roi Alfonso. Donc il faut battre que ce que tozolia tolia mayebo, tu es baké Mbula betaki. Ce qui Mbula betite mayebo tolia te. Les lots tozolo bela. Sans Zezalandu, Kasa-Vubu Congo za la présidente. Sans Bako, Kasa-Vubu Dienga za la présidente. Puisque Abako Mouteboti Kasa-Vubu, Abako Mouteboti 4 janvier, Abako Mouteboti premier président de la République, Nana Selengo, Edmond Zezanland, le fondateur de l'Abako. Donc les Tozolia, Boyango na lobby que tant Bozolia, le cola Mangousta, mais Boya Papa Nzete, ce qui Nzete Zalakite, Mangousta, il compotate. Donc Zezanlandu, vraiment, c'est le fondateur de l'Abako. Oyo, président Kasa-Vubu a dirigé aujourd'hui indépendance, puisque Abako est fondé en 1950. Président Kasa-Vubu est cocotte à Abako le 21 mars 1954. Après, Oyo, Bazalaki, Oyo, au moins le bureau politique, il y a Abako. Bangoy. Numéro 1, Joseph Kasa-Vubu. 2, Daniel Kanza. 3, Antoine Kingotolo. 4, Edmond Zezanland, le fondateur. Raphaël Batsikama, Albert Ndombele, Dominique Ndinga, Filemon Madoudou, Simon Zeza, Antoine Makengo, Remo Bikebi, François Makungu, Joseph Nsiku, Isaac Dinganga, Ezaï Kouyena, Vital Mwanda, Simon Kanga, Philbert Luyeye, Robert Weyi et Joseph Alphonse Massamba. Bangoyo, au moins. Total Bazali environ. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 20. Au moins, il y a une indépendance. Il y a une conférence nationale souveraine à 2800 personnes. Je vais 2800. Tu as un dialogue inter-congolais 500. Tu as un mbongo, tu as un hôtel, tu as en Afrique du Sud. Accord global inclusif, et l'occasion. Bon, na qui intérêt personnel. Tel bateau, bazoa qui dépendant. Bakene n'a intérêt personnel. Parce que 20 personnes. Mais bazan est cause juste. Bazoui dépendant. Pour baouela qui intérêt n'a pas ngoté. Mais parce qu'à l'époque, il n'y avait pas plein de gens qui avaient la politique. Les lots, mingi, beaucoup la politique. On te beaucoup la penza. Moi, mon longo penza. Mais l'autre ni nezo sala. Biso au monde qui n'a qu'à famille ceux qui osent enseignant. N'engue to zaki na mambok. Vous en recherche. Enseignant pas ma maman. Pour pas l'enseignant, faut à la maîtresse. Ce que vous enseignez quand la famille de bino,
boza ba riche enseignant qui na voiture avec na ndaka kitoko na vie na famille bazo banga bina enseignant au lieu ba comme négliger ozomona na famille so boza na prêtre famille wana zuli lumière pas de otanga bazali omoni bato ba bebi sibilo kuno tswana na tangwa kalomoni valeur yelaki na ville awa ba mindele ba mano ko vanda ba évoluer ba yaki na imo Congo te okolo ba pauvre taba ma yaula jouer tatala bango basaki bambasa ba évoluer imo Congo 20 mai oyo ba bengi quartier 20 mai lelo yo na kolo bani na chimestad wana ba évoluer mundele asali ba cité awa mais ba domestique bazoki banda ba cuisinier na banda lawa so okena Christ roi okena banda lungwa okena matete okena njil okona banda ka fo d'avance yebsanga lelo so ba tongi ndako bato wela ngo ministre batongi mubuta atongi cité verte ba wele yango ba PDG a reçoit 3-4 maisons batongi ma mubutu bango ka yebsanga domestique moko azwinda différence qui no sala ba politicien à l'époque né à lelo oya lelo bazali ba politicien des ventrologues. Ce sont des ventrologues. Vous comprenez? Les politiciens sont des ventrologues. Bazaka pour intérêt les boumouné na famille 1.3. Vous bazaka politicien. Puisque politicien, un homme politique, un homme d'État. Les politiques, un homme d'État, aza mutumoko ou asala pour le peuple. A tongi l'hôpital, a tongi dispensaire, a tongi école, a sali projet à société. A tongi code sango connaît pas l'État. L'État financé, au moment de l'école est tongami. Mais un homme politique, avant de préparer le corps de Zaboye, 2023, il a préparé campagne, quelque chose sur campagne à zone. Donc, comme le coup là, politique est comme la profession. Politique est la profession. Bamindel bazawana, basang bilang l'air bilang koka kebesang bilang. Bangba comme profession, bamusu baya depuis 1990. Bavandi awa. Bakouvi, bazobota ba na parler du peuple en omoni. Balonge na peuple impère. Beko kota kabila ye, père ba yeko kota afidèle. Balonge afidèle ba yeko kota na PPRD. Balonge PPRD musu bazo kima, ba wana bazo kena kache, ba musu ba kena FCC. Bazo karawana dongo zomo na zonga sima, zonga na ma kara, liboso, pa kara, bango karawana. Alors, yango wana politique et cause à la profession. Il faut battre sala. Il faut agriculture et développer. Mbokoyo, tozana mabele espace bel oyebi. Kolongo ati Équateur, plus de 800 000 hectares il y a pétrole les aliaos. Millions d'hectares il y a pétrole les aliaos ati Équateur, plateau de bateke biso. Pétrole na basimi yangote. Mama na zobsa yo. To vandiaba, omi mindela bakambazo sala. Soko kene ki mwenzo hotel kuna basal beijini ya mabanga partout comme de mingadi beijini bavandi kuna mabanga zalo tout autour oyo. Comment bino botonga mandako? Toza na ciment. Tozali na mabanga. Boke kozo mundelo jamalo oyo aya kotonga biloko awo. Toza na entrepreneur ingénieur batonga ne belé. Ba diplôme zo tambla wa. Bon, stancier adibo kanga fogete ya nino yo ya IPTP. Alors, si vous avez le sud de Kamalangina Bakisa, les Kamretali Veclep, pour l'objet na Yuki Makamba Sony, Yakoloba Veclep, Moutasala qui Makambandeko, les loyo, Toloba pour l'époque qui se dans la vérité, Félix qui se dit. Quand la Makamba Ventilier Wanate, Bazangli Solo, Abako a 5 indépendance d'ailleurs. A Komilaki gouvernement belge. Réponse est Banoko Yate. Yango wana bakomaki sous le 4 janvier po batuna bakonzi ya bako ndengini dipando bango basengi Belgique alobi nini mukande kendeki Patolbert premier bourgmestre comme gouverneur de la ville ndenge ngobela ndeko na ngobela zawana sikoyo bayiko pesa ngo retard na samedi 3 janvier moye ko tendre bato bako bazaki te po Kinshasa zaki nyo so Congo na bakongo tous les bourgmestres bazaki ya bakongo. Non, à part le tout là, il y a mon tété la zagi na commune de Kinshasa, sans attendre la conduite scolaire de Boma. Tous les bourgmestres qui va Congo. Qui s'en qui va Congo? Alors, dimanche voilà les 3, bakei, les komikuna, bazozela. En face à Imika, ndako à présent Kasa-Vubu. Bangoto no pesa rapport kuna ke Belgique a lobby, tout reporter meeting. Bazo préparer date pour faire sabiso pour faire indépendance au Sengaki. Ba Congo ba faire indépendance. Botuna batang, botanga pe ba bibliothèque, bokota botanga raté.
botanga ba Congolais nde sikoyo Kasa-Vubu kati na ngam na papa Nzezanlandu na papa Kingotolo na ye moko bakei po ba yebso bato ya bako bake na malembe bazela le 18 réponse oyo basengi dipanda Belgique ko répondre bango. Alors sikoyo bato baliko yo kate ba yobo oh bakazi Kasa-Vubu basali comédien digiri ono bozonga te dipanda na 11h massa c'est Ebeti ba Belgique bango ba bete ki ba Congo ba kengine minduki te d'ailleurs munduki asika mu Congo azana tina ko sa rébellion bo mona ba Congo ba sa rébellion bango bana makamwana te oza peuple de Dieu bango ba Belgique ba bombi bato awa 710 morts boyebi kutu nombre te nombre ba kufaki na za nango 710 morts ya ba Congo ba kufaki le 4 janvier 59 sikoyo ba Congo Kasa-Vubu déjà ba kimisi ye o ba lingi ba bomba l'abbé Jean Loya o azali ki curé na P10 ngiri azu Kasa-Vubu ba ke bomba ye na rifra o ba lingi ba bomba yolo rifra pa famille ya l'abbé Loya ndeko matefo ndeko l'abbé Loya ba bombi ye o ba banu kuluku ba bomba ye sikoyo l'air basali boye Kasa-Vubu bomba mikuna ba kangi ba ninga na ye esili après ba kek boloko Kingoto a traversé Brazzaville, na Mumbamuna, na papa we, na ndeko Nzezanlandu, papa Jean Landu, mama ya maître Landu, mama ya Wivin, papa Bardo ya Wivin Landu. Aya linga ka zo avocat ne propre ba avec na mbongo papa Landu. Avec na mbongo na ye, avec na ba camion, avec na usine ba no sa ba savon. Alors, ba yebske non. Déjà si ba zo avocat international, oazo ya wa maître Coquet, à partir à Brazzaville. Nesikoyo mongo Kingotolo abimisi Kingotolo mutasibisi buko lupango na Mumbamuna église kimbangi c'était sikoyo ngana zo tuna bino bongo makamba avec club wuti wap est-ce que vite après en matin 11h est-ce que mutasaki demande pour être organiser meeting le 4 janvier et zalaki avec club ou bien Kasa-Vubu ou bien comité sectionnaire ya bako mutu organiser ki meeting wana. Bon sikoyo menalingina no mama faut de trucs bon longo makamwana batu biti yo ibsanga équipe nini ya football président ni na vekle bakanga joueur ni na vekle bakanga o bakanga ba batu abako bango bakanga Nzezanlandu Kasa-Vubu bakanga mi bona sawa pe bakanga maki batu ya vekle bakena mi cadeau bakanga mi wapi mutu bakangeza Kasa-Vubu na batu abako batu basali boloko potika lukutia ya kuloba. Bon, ça qui jusqu'au mois d'avril. Kolonga janvier et avril. Après, le ministre belge a eu qu'on soit bango, bakekuna pour nous négocier. Dipanda ba Congo ba soit le 4 janvier 59, bakile tangaki. Et puis, bakeniki na Belgique pour nous ça la constitution. Pour utiliser mboka pour des loi fondamentale. Et bah ça la constitution, il y a Belgique wana ba ça le gouvernement pour être utiliser mboka. Mais dépendant de ce le 4 janvier, vite, babeti mata bango na pokwa. Ba yeba poli. Ba yiba na magaja pinto na bongolo. Ne pinto abomi bango kuna kati miyibi. Yo mona bango na miyibi. Ne bono ba ke club. Club ça a betre mata 11h. Bo yeba sa ngai président club ba kanga na mi cadeau. Pour ani nous kokosa ka lukuta. Oh, église qui mbangi tika lukuta ya koloba ke mbongo oyo bafuta kina kroke mutabimisi papela ngenda wap dingenda bimisi mbongo te dingenda bimisi mbongo te dingenda zaki secrétaire à pétition église qui mbangi va lever mesure de suspension le 24 décembre 59 et ba ndiko sala te na 4 janvier l'air bitumekwe yebsanga église qui mbangi zaki sikani botika makama lukuta botika lukuta église qui mbangi ya soni. Voilà, très chers amis, fidèles internautes de Congo Impact News, merci à vous tous. Vous avez suivi ensemble avec moi, on a compris, comprendre penza histoire ya mboka na biso, papa Ntseka wazali notable, il y a Congo central, asili pena ko manu na penza biso histoire madame. Et donc senga penza moi pas si
Nami tuni pourquoi histoire ya mboka na biso zaka toujours dans les oubliettes. Tuningato yeba ba efasa kango pona nini. Bana bakobotama bakoko na biso bana na bino bakobotama kame mingi penza bakoyeba du solo penza ya mboka na biso te. C'était vraiment un grand plaisir. Vive le 60 ans de l'indépendance de notre pays, mais avec beaucoup de regrets to ki papa tout koloba ete Kasa-Vubu atika ki penza dollar na sema kasi melelo yo. Et là, on peut dire que $1 comme na âge indépendance 1960 $, qui va Congo le légué Toto Pius a soufflé ngai le compte na date il y a indépendance papa nte kana ibite so ningo baksani ni poto komi pena na suka omoni botala drapeau ya bako yango drapeau yango pe komi drapeau 70 ans yango basala ki comme drapeau ya RDC hein omoni donc na koloba lelo yo drapeau yo ya bako esali 70 ans et seulement en 1950 ans nzezandanda yango comme drapeau ya RDC c'est inspiré par nani et pas ya président Kasa-Vubu asali non nzezandanda asali ya bako pardon 1950 fondateur atia drapeau oyo esali 70 ans osomona Abako est le seul parti politique dans le Congo, et ça les 70 ans, et ça le président de l'Assemblée provinciale, et ça le député 70 ans. Le seul parti dans la RDC, eux ont existé depuis 1950. Yango, et ça le député de l'Assemblée provinciale. Et ça le président de l'Assemblée provinciale, Dr Pierre Anatole Madoussir Malungen. Drapeau ya Congo, oh, ils ont inspiré dans des landes Yango. Yango drapeau à Bako, Yango comme drapeau à RDC. Rappelez-vous, Kasa-Vubu a $4 dans combien? Tant que Kasa-Vubu va longuer dans le pouvoir, Naïbsiyo a tiré $14 milliards. Tant que le président Mobutu a vu, en 1965, avec le Zaïre, en 1967, un Zaïre égale $2. Dollars, c'est qui a quitté. Vous vérifiez. Je crois que Rosa Penza Mbalassima. Un grand merci à Tonton Pérus qui est derrière la caméra, mon vieux. Merci de m'aider. Un grand merci à tous les abonnés de Congo Impact News. Mingi. Si c'est pour la première fois, je vous prie de vous abonner. Ceux qui posent que comprendre Penza Lingala Malam Tena Sewana et Zaranamo place Bataka Mikako interpréter na langue Oyoyo ko souhaité. Un grand merci à vous tous. Un grand merci aux abonnés. Un grand merci aux nouveaux abonnés. Il y a chaîne Nabiso. Ceux qui nous aiment Azogi, Mokolo. Il y a le de route à très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Mais aussi, ton robot, ça n'a été tonton Pati à la montage. Bye.